1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana banane sana. Shana manana mayana saka. Bango kala kala biso sika sika bango kala kala biso sika sika ane salamate malebo club nzango tokutana ozali biso bana papa donc troisième eza kaka Victoire Université tokutani référence César Mama Mwilu face na biso ezali Kauka Plaza nde sika masolo kobanda donc boye belé venez nombreux toza na bana malebo kitoko show toye susu biso toyaka sika donc yakala ezala te sika bana papa Film na biso yango ebandi. Première partie ya film na biso ya pembe avec le sexy boy Malebo Movie. Daddy Cœur 25 fois champion du Congo. Yeyo na lubaka na kosakate na bandaka pe na silisaka yango yo. Nazo ebisa yo nazo kota na plantation na ferme nazwa malavu na memela reine na ngai. Lelo eza ya reine na ngai. Te zela mbala sima nde na koyela yo oko réserver mbala sima tala ebini ne ko salama nazo kende pale soki na pesi reine nzambango lobby na ko peso ekotikala endimela ngai te komitungisa mate na kendo pesa ye nanu malavu ngongezo kende tokosola sima tokosola sima est-ce que uza kolanda pembe bozalaki ebele bozalaki yango ya mingi oyo banani babimeli ye boye baye koluka nini nalobi nayebi te tolanda kaka toko comprendre ye paza nani au wana soki kri na bango au babeleli lisusu au merci na fan zone Angola, merci na bino bokolanda biso a partir ya France Belgique na bosanite ba mama nanga ya Kinshasa Lukunga Funa Changu Moamba, merci na bino 2026 sangoyo malebo alobi mangeons propre tolia bopeto tolia kanapeto pona kobattre la santé wana toza ko avertir bino parce que ba nutritionniste balobaka l'assiette tue plus que les armes olingolia tala est-ce que za kolia malamu est-ce que za kolia propre kombo nanga oti de sike ngana esprit ya pembe boko sala ngelo côté botikanga na zala bo permettre ngana kende nzela na ngai botikanga na kende bakake bakorbo banyama mabe est-ce que bakoboma ye nini yango agangi bakake bibi na maboko na ye soki pe moto soki pe nini nini eza koleka awa nalobi nayebi te o 2026 bango kala biso sika bango kala biso sika toujours na système à dièse malembe tout ça kokende mais pourquoi babimelie nini baza koluka na mwana mwasi oyo ngape na bité babimili susu kotoyo tomonaki bango kuna na lopango na bango nabi bino banani manem na osinachi kombo nanga osunachi
pembe pembe Allow me esprit ya to go pembe my pembe way. bo permettre nga na I no kende find nzela my na trouble, I ngai no find na my sala ka own. trouble te botika nga pe Come on, follow me, kimia I go bolongwa na now. nzela na nga na kende sikoyo babeleli lisusu au mwasi yango yeyo pembe pembe baza koatake ye nini yango ya mabe ye asali nalobi nayebi te essoufflé perdu aza nani pourquoi baza koatake ye ye mpe azongisi moto soki mpe kake bagangi babeleli nanya kolonga pourquoi baza koluka koboma ye nga malebo nalobi nayebi te première partie ya pembe pembe yango yo otuni malebo tokotala yo wapi kaka ndenge oza kotala nga awa na chaîne na meilleure chaîne du Congo Kanga R Kanga parce que tolekaka chaque jour soki obosani benga biso na se tokoyebisa yo to pe na ba réseaux sociaux na biso na TikTok beta Malebo Movie na YouTube beta kaka Malebo Movie TV okokuta biso wana pourquoi mwana mwasi oyo osunachi asifondre bongo nini ekwesi ebongo awa pe mwana mwasi oyo akolela aza nani aza kokanisa filimo oyo soma boye I will take you. ngai nakozwa yo But before I do that, mais liboso te nasala yango I will make ngai sure nakosasure I suffer ke you. na faire souffrir yo na souffrance moko inimaginable ebi pourquoi I will tell you. ngai nakozwa yo You turn the parce heart que of my people. yo ozwa against mitema me. ya bato na ngai pour que badeteste ngai You bayina ngai initiated the yo eradication oinitiaki of bad rééducation days. pour que bango bayina ngai obandelaki mateya mpa na triggered bango me tala into taking oekartaki your ngai husband me nakozwa yo and your 2 children. ndenge nazwaki mobali na yo na bana na yo For doing mibale that, nakosala yo yango I will take your ngai life nakozwa bomoi na yo so painfully. nakokomisa bomoi na yo Than souffrance ya everything makasi you have okonyokoma entertained onyokoli oyo in your nanu onyokwama bongo te bomoi na yo mobimba abimisi moto na monoko Amaka, amaka bow down before me yeba yango and worship fukama me. liboso na ngai mpe komisa ngai sanzola ngai I said, nalobi bow down fukama before me liboso na ngai and mpe worship the sanzola great ngai mother komisa of all ngai women. mama ya motema Never. malamu jamais I am ngai a queen. nazali I reine will never ngai bow to you jamais or to nakofukama anyone. liboso na yo ata lolenge nini yango ekosalama give you this jamais It nakopesa belongs jamais to me. oyo ozoluka parce que eza ya Taking my ngai husband. ozwa And my mobali na children. ngai mpe But bana na still, ngai me tala I ngai will not jamais bow to you. nakofukamela yo mpe nakosanzola yo jamais ngai ya meka bow to nakosala yango te nakongunzamela yo te mpe nakosanzola yo te You encouraged your te husband. en tout cas oza vraiment lokola mobali na yo incorrigible ozotelemela ngai To ngai denounce the deity ozotelemela that ngai made him. meyeba ngo Who okobosana he was. te oyo gave nazali him ntango all nakosala he yo got. mabe définitivement Because you sala ngo started oui killing lokola our obandaki koboma bato na biso bato ya mboka na biso blood upon ozosenga makila Killing likolo ya makila innocent ozoboma bana ngani ba Killing the innocent great people of ozokoma our bato ya great malamu land. oyo ya mabele na biso ya royaume na biso ya to our kimia farmland. nyonso kaka mpo na kosepelisa Yes. kibomoto na yo initiated oui and championed ngai your eviction na from initiaki this land. rééducation pour que peuple ait changé mentalité Because oyebi you pourquoi are evil. parce que yo oza démon Convinced oza everybody that you ndoki were good. nyonso ya malamu were yo kind. obebisaki You okomisaki were yango mabe unmerciful. okumbaki esengo No. otikeli bato pasi mais te You are the te devil's yo oza wife. démon You oza mwasi are ya the démon devil's mwasi ya queen. ndoki mwasi ya ndoki oza esprit mabe Your people te defiled bayike my na yo altars. bato na yo bayaki nde koluka ngai bango moko Started te disrespecting yo nde the king. obandaki komanke The king droit is respect powerful. roi azalaki Then you, puissant because of your mais yo stubbornness, likolo ya buzoba na yo disrespecting obandaki komanke roi na yo I respect will take you. te ngai nakozwa yo Took your husband kaka lolenge nazwa mobali na yo na bana na yo and equally take epuis over this nakozwa kingdom. nyonso royaume All mobimba over it. nakozwa ngo na kokende nango
Et puis mutu moko te nazoloba bien mutu moko te na royaume oyo akotelemela ngai akotelemela ngai te ngai nakozela namona suka na ngai parce que esprit ya mobali na ngai oyo akenda ekorija ngai ebongisa ngai ekembisa ngai jamais nakofukamela yo mpe okosala ngai eloko te epuis ozala bienvenu lisusu te na kati ya royaume oyo kokende bima kende akangi ye kingo eske akoboma ye awe eza ya koyinda awa na mweni bamama ya peka na Brazzaville bokoma te nalobaka soki toza kosala filme kokoma te kobenga te zela filme esila bongo oyebisa biso parce que toza en direct tokorépondre ndenge nini makila na yo esa ya ngai kimia na yo ekokoma ya ngai ngai nakozonga nazwa nyonso ya yo epi yo okofukamela ngai mpe okonyokama ayoki kanda est-ce que comprendre nini eza koleka awa tala ye manganga mandoki est-ce que reine akufi te reine akufi te parce que wana ezalaki makanisi oyo azalaki kokanisa ndenge nini likambo yango elekaki nalobi zala concentré na filme oyo bosunga ngai bino bakoko bangai royaume oyo ekoki kosimbama na ndoki te bondoki ekoki kokamba yango te naza na posa lisungi na bino mobali na ngai bana na ngai oyo bokenda boya kobundela ngai s'il vous plaît botikanga moko te nalembi je suis tellement fatigué puis j'ai pas envie de mourir naza na posa kokufa te boya kokotela ngai tala soki oke na zamba oyebikila wana tala nayebisi yo kokota te frontière na biso yebi te nga makambo na kipaka te kutu normalement nakotaka kati kuna na kati nazo comprendre te nini ezotungisa bino lelo ekomi lokola ndoto oyo nalotaki ezoleka nga boye wa ezozonga nga boye wa te yozoyoka te wana eza ndoto te eza réalité kokota zamba wana ti lisusu te tozoyebisa yo zamba wana eza mabe o mutu moko te akotaka susu na zamba wana na boka oyo olobi nini kaka nde nazawa bandoki bakokanga ngai banda na botama ndoki asimbaka nga te nakokota zamba wana sikoyo soki nakoti zamba wana te nini nakotekela bakliya na ngai malafu nzamba bazozela ngai nakomeka bongo te osinachi yo tala mboka oyo yo umeli awa te biso tobotami awa tozoyebisa yo zala prudent to te sikoyo nini lokola naza orphelin siko singeli nasani lokola naza orphelin navanda nakoma zololo bembe bato basakana na nga bongo to nasala nini te soki bolobi ke bandoki baza kuna na zamba ngai nakokota kuna ngai nabangaka bandoki te ndoki nde sengela banga ngai omoni zamba wana ekoki mpo na ngo ngai nakokota ngo nakokota na kati natala nini ekokomela ngai tala koloba te ke toyebisaki yo te o topesi yo toli o ngai nabangaka mutu te nakokota zamba wana nabangaka mutu te Malebo Movie, une nouvelle manière d'interpréter le film nigérien. Kanila Belozoka, Nyapola Kanatombete Nebsa Kabino, Bisa Kufaka Misu Polele et Kengetiliwa, Zalaka Nangele, Osinachi, Zela. Est-ce que Miyoko Yomoko? Est-ce que Miyoko Yomoko sérieusement? I am telling you, Gana Zoye Bisayo, Ostope Kokota, Makamba Buzoba. Esprit babundisa kangote nazo pisa yo sinachi business okoti eza mapeza na bondoki tika business pona bulamu na biso na monite eza suffisant te parce que donc on dirait oza posséder na milimo mabe parce que so kota zamba oya bilima bakufa bawa ozo traverser frontière zelanga na tuna yo est-ce que nous allons okendaka kobela bilima problème ngo nini yango na yo tala anga nazo comprendre te pourquoi boto telemisa ngai boso kata ngai tala nazo ebisa yo
nayebaka te nini etinanga mpe nalanda yo mobali onga na zwi oyo kobangabanga boye nayebi te nazwela wapi ifo ozala lokola ngai omoni zamba wana nazobanga yango te na kokota yango zamba wana soki mpo nango na kokota ngai naza na 17 nzete oyo nakuzozwa malavu kuna oyo nazozwa ntsamba 17 nzete ya mbila wi nazoyebisa yo kutu ndenge eza wana nakolala kuna nazela ti nzambe kotonda kisangala na ngai te nabimi tala ndoki akotelemela ngai nano nabotama te nani nabotama te nzambe na ngai nzambe krimi buzoba ya ndenge nini mwasi nini yango tindelanga lolenge motindo boye mwasi nini yango tala relation oyo nanu esali ata un mois te relation oyo nanu edeborde ata un mois te mais sinachi tala ndenge ozopesanga trouble makasi bolika moni na yo babuta o ndenge nini basala o nini usunachi zela ngana tuna yo soki obéir ngai otosinga kaka ta mbala moko est-ce kokufa soko tosinga mais na obéir yo te mobali na ngai chéri na ngai motema naza obéir yo mais moni oyo nakodésobéir yo parce que nzoto na ngai na esprit na ngai ekotaka zamba wana ezotingi na ngai mpe nakota epuis oyebi yango bien nga soki opekisinga esika kaka esika wana nde nalingaka kokota ngai nazoyebisa yo zamba oyo papa na ngai atonga 20 alo na 20 nzeta mbila ale ozoloba zamba nde koboma ngai jamais aussi outi kozonga mboka okala te 6 mois ya pamba nano ekomite ane ekoki te nga nazala awa nafanda awa na mboka oyo naza na position malamu koyebisa o nini ezosala manini ekokoma okokufa o mwana mwasi okokufa zelanga na clairsir yo ngai bayebisaka nga soki ozobanga tala liboso parce que soki ozobanga seke bolamu eza liboso kotala nsima te talaka liboso tala mwana makambo ezosalama lelo esalama lisusu te nayebi te nini ezosalama tala yo nde omemanga okotanga makambo buzoba oyo bazoloba o bandoki soki nini komeka soki koloba na ngango te mpo makila kotanga na kokata mitu ya bato oyo nakozokisa bango nyonso bazwa kobangisa yango zamba bikila zamba soki ya nini nakozokisa bango nasalaka baje te oke wapi nake pale kokutana na reine na prometaki eke na koyele ntsamba yango oyo yango na memeli etondi peti nake kabela yo tala bandoki oyo bazomeka ngai bayebi te bakozonga bisika bauti esika na bosi nazoyebisa yo bandoki wana baso komeka ngai nake nanu pale tokoyeba makambo na suka osinachi abangaka zamba bikila te eske oza kolanda nzambe na ngai nzambe pardon sunga ngai azobelela nzambe asunga ye renda maka tala esengeli azongisela biso bokonzi esengeli akufa na mboka oyo na communauté na nga moko esengeli ngandi na rôle ngandi na diriger royaume oyo naza préparé pour que na diriger royaume oyo alors bozonga bosala ndenge nazoloba chief ozomona reine oyo azoboya kosedele biso pouvoir surtout par rapport à makambo ekomelaki mobali na ye na bana na ye azoboya alors n'opinion na ngai tozomona on dirait aza wana aza protégé na eloko moko secret peut-être yango esalaki asacrifier libota na ye pour que agarde pouvoir wana tene on dirait oza na raison mais tala bosala nyonso ata aza na bonganga ndenge nini esengeli bozwa contrôle ya bonganga wana bozonga te ye esengeli ajure tojurise ye pour que toyeba soki ye mtali ya libota na eto te esengeli asala soki asala yango te tokokomplete contre ye tobanir ye soki bongo soki aza innocente te soki okomi koma olingi okotela ye olingi operdre yokanga ye tokende bongo te esengeli ajure toyeba soki ye moto alia libota na eto te pour que atikala na bokonzi wana ki reine esengeli ajure asaka alapa ndai parce que nga naza na posa kokoma roi ya royaume na biso oyo esengeli nakoma roi et puis webi nayebi nini nakosala nayebi boyebi na biso nini tokosala te tozondimela yo chief kiyo kozala ya malamu okozala vraiment ya malamu. Est-ce que yoki yo moto zako luka Pierre Tombal promotion yango yo $200 aux Pierre Tombal na yo sans problème sans kokoso
Nalobi Pierre Tombal $200 et pas à Maître Massamba. Nani mwana mwasi oyo. Nani mwana mwasi oyo. Wana aza kumitungi sama. Aza kotuna. Asa nani? Asa nani? Ye. Est-ce qu'à koyeba? Ye. A remarqué que Osunachi aza ko attaquer eza ko simbate. Te nazo monondire mwana mwasi oyo. Abotama na esprit ya makasi. Abotama na esprit ya makasi. Ye. Akoti zamba ya basekele ya bikila. Et puis abimi sans égratignure, sans quelqu'un me comme la ye. Azanani mwana mwasi oyo. Azanani. Yeah. Est-ce que Manganga awazoluka aboto la reine pouvoir ndenge abomela ye mobali abomela ye bana te okanisala wana naza na chéri parce que nalingaka yo ozopense ke nalingaka yo yango ekopesa o liberté ocontrôle nga natika kope na nga lingwila te ekosimba te o kapoza mobali nango opekisa ngai soki nakati kopo malamu nakufa o kopo nazosala nzamba oyo ezopesa nga mbongo bongo ekopermettre nga lobi nasomba mutuka na prendre bien soin na ngai elikola mobali moko boye azobanga bandokimo bazanga ntina natika kopo papa na nga alakisa ngai soki na kati yango nakufa o nakufa nakokata kopo te oza liboma nalobi Maître Massamba asali promotion mpona ba Pierre Tombal $200 ozwi Pierre Tombal na yo bengai na numéro oyo 089 67 67 899. Bokeni na palais, bo attaquer reine. Boyelanga makila na ye, boyelanga ngo. Bokende bana nga basi, bokende. Ngai na titi bino, na pesi bino mission oyo. Na pesi bino ngo. Naza capable de kozela te motema moto na peur de patience na ngai nazo zela te naza na posa gagné na koma maître ya royaume oyo gagné na komba royaume oyo bokende wana lolenge bango basalaka bakri na bango na lobaki olingo za Pierre Tombal na $200 bongisa esika ba wai na biso zwa numéro 089 67 67 899. Oui esimba pa boma reine kai nazoko ma reine à royaume ya royaume oyo bonne éternité awa sepeli oui asepeli pour atindi bana na ye bakende koboma reine est-ce que bako réussir na lobi na yebite koningana te ko bouger te zala concentré ngongango yo benga kanga o malebo nga na rataki film e komaki partout na ndenge nini na lobi ko benga te zela film sila bongo obenga kasi yepe motolingo zo Pierre Tombal Yakana Avenue Kimbongo numéro 52 commune ya Bumbu direction ya Gambela Yaka tozawana yakoza Pierre Tombal $200. Oh reine nangai reine waleki ba reine nyonso reine petit saka motema nangai ozali boma oboya reine oyo ozali boma reine oyo banda ba royauté après ozala reine yekaka yepeka reine sa majesté soki na moni motema nangai komaka na sengo nakokaka vanda kimia te reine na mboka na biso reine ya solo reine na biso nayeba kiteko koyao oprometaki ngai nzamba malava malonga j'espère que yango ngai na bisaki yo ngai mwana na yo ka mwana royaume na yo reine na ngai nayebisi yo nalingaka yo mingi me yeba koko na nga muta lakisa ngai musala oyo esprit etindaka ngai kende nayebisi ngai omoni esprit ya malavu ya mpembe wana ezapele oyo nzambe apesanga pour que napesaka bato malavu olobi mpembe esprit ya mpembe est-ce que oyebi ke ngani yango mpaka oyo abetelaka lisolo ya esprit ya pembe parce que esprit wana efanda na malavu wana koko na ngai mutalakisanga o koko na ngai mutalakisanga o ye mutalakisanga reine nga yebaki koko na ngai ye azalaki fermier
Eh oui, oui. Nebaki. Ye mutu azalaka ko servir mobali nanga oya kufa ntsamba. Wana kopi ya famille na biso. Toyebaka malavu ya solo. Ntsamba ya malunga. Wana kopi na biso ya famille. Ok. Boy madame na yo. Fanda. Fanda. Ren. Te fanda. Boy la eloka kolia na komela. Fanda. Marraine na fanda. Olobi na fanda. 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 Yakana Avenue Kimbongo. Numéro 52. Na commune ya Bumbu. Direction ya Gambela. Ozwa. Pierre Tombal na $200 et pas à Maître Massamba. Est-ce qu'on l'a dit? Tobongisaka sika ba oui. Parce que biso nyonso. Lobi toko kende. Est-ce que bobongisaka yango? Oh, Pierre Tombal les alaka cher. Maître Massamba lobi $200. Est-ce qu'on kangi adresse Avenue Kimbongo, numéro 52, commune à Bumbu, direction à Gambela. Samba o eza tellement kitoko. Manke ngayo. C'est là na mekango lisusu. Nan na melan samba boete. Hey. Eza kitoko, merci. Merci beaucoup. Na lobaki soki na yeli reni na ngai malavu malongate na kope mate. Et sengli na kopeso malavu. Renanga yango muni na yego pesa yo. Yego pesa yo. Na bien na so pas opportunité oyo na meka koloba. Pe qu'on a présenté mes condoléances. Ya mabe komela ki roi na biso. Oba lo akufa na bana na yo. Na bi keza facile teo. Na moi si ko perdre ba proche na ye. Donc na yoka ki li solo wana. Et soit kingai na lela ki lokola net ngam na perdre na place na yo. Naza désolé. Mes condoléances. Mes condoléances. Te merci beaucoup na visite na yo puis na ba cadeau na yo. Merci. Merci. Na bi koza na mutema malamu. O prouver nga yango. Na apprécier yango. Merci. Oui, madame Nayo, ma reine. J'espère que vous n'avez pas été. Parce que vous toko solo là. Nous sommes là Nayo. Nous sommes là esprit oye na ngosikoyo. Vous occupez le lot. Te nazo occupé teo. Lelo nazaki naza l'aise. Et si na sikop na malebo. Te yo komi moninga na ngai. Nous sommes là esprit na yo. Lobi nini? Ma reine. Na komi moninga na yo. Donc ko reine moninga na ngai. Nzambe o na komi o. Na sepel na yo. Osana mutema moko ya malamu, mutema moko ya pembe. Merci maman. Na sepel nango, na apprécier. Nzoka wa libanda. Bazae bolo. Ba yeko luka. Ba combattre reine. Parce que maman Nzambe na bango, atindi bango, ba détruire reine. Wala ba beti kri na bango. Ma queen a so ibi. Reine ngai kaka ndingo lobi. E ko koleka bongo te. O eza malava malonga. Malava solo. Dike. Ma reine. Ti bisa bere. A ko servir biso mbango tolia. A ko servir biso. Hey. You love the bush. Ti o ko sepela bloko balambi lelo. Sa bisa yo. Misu na malamu. Na tsamba kitoko boye. Eloko eleki yango eza te te marene ngana kokufa mpo na yo nayebi ke oza capable ya kosala makambo ebele tala esika nyonso nakokeni nakoleka tsua nakoleka bien mpo reine na nga alingaka ngai baza koatake pale nani akokufa nini eza koleka awa osunachi akomi bizarre osunachi eske oza bien Osunachi, est-ce que vous avez bien? T'es comme tout ça, Maté. Osunachi, Misunaye comme Montane. Osunachi, Reina Zako Banga. Atali Kotoyo. Alubaki, Sokyo Bangaka Bangaka. Hotel la film Ote. Gaï, Nazal esprit en pembe. Moutou côté, à Koufa Kaliboso Nangaï. Gaï, Naza protectrice, na bandelaka. Na yiko bandela le reine Nangaï. Boko simba yeke, Soki bo simbi, Boko Koufa. Kotoyo Bazu retour. Reine, Azako comprendre rien. Ba attaquer les sous-sous. Retour Koto. Usunachi akokufa. Akokufa mpamba. A répliquer Kotoyo. Awa bitumba bilombe. Nini ngwezo leka wao? Nini zo leka? Nini zo salama?
I don't know. Na ebité. This is strange. Why is étrange? This has never Why happened don't before. sala maliboso te o? We need to keep Te. trying. To meka. To Let's try continue again. ko meka lisusu. Push. To meka. To tindika. Encore bando. Moto bimi na monoko na ye. Et refoulé batak na bango. Osunachi nini? Yaka na mai. Kendo zwa mai yaka na mai. Osunachi. Maman, est-ce que bengaki voisin ata la filme oyo ensemble parce que idéologie ya malebo mu vie aussi la kate. Namoni to songa pa maman na biso ma nzambe. To songa to kende ko ebisa ye. Ba échouer. Bazongi epa ya manzambe na bango. Wana kri na bango. Kasi idéologie ya malebo mu vie aussi la kate. Debo moko population ebele kaka ndenge tomisana kotala ka filme yo moko te o benga voisin o yepa ya kotala o parce que esika mate ezali kabaka liloba malamu osunachi merci Seigneur oza bien o merci inangwe komeli ngai marraine pourquoi nazana seo telema mwana na ngai marraine naso ebateni nangwe komeli ngai pourquoi nazana mabele désolé o nazana nangando kite nazala kape sorodiongo te na lobi te kozandoki oza sorodiongo te na lobi bongo te pourquoi marraine avandi kimia est-ce qu'à comprendre réellement ni neleki awa zwa mela wananga mela kasi yemoko osunachi ayebite nayebi kozandoki te nazala kondima ke ozana motema pe ozana motema moko ya malamu pe bapesa cadeau ya esprit moko boye cadeau ya esprit moko boye ndenge nini te sikoyo oza vivante oza sauvé nga naza moninga na yo par la reine alobi nini te koka kokende bongo te koka kokende bongo te tokomprenaki te tokoti na palais tokoti makambo moko vraiment étrange tokoki même pas kota na kati ya salon na ye te tozalaki capable te ya kokota na kati ya salon na ye pendant que tozalaki na kati ya lopango ya palais te ngai nanu na perda te jamais nanu na perda ata bataille moko te et puis nakoperdre oyo te nakolinga te soni oyo emata ngai zwa ngai te wana kosala nini azoluka tala amona eske akomona te ye nde ye nde mwana mwasi yango ye wana osunachi amemi ngambo donc ye aye affronte ngai alingi affronte ngai merci na bamama ya Paris bamama ya Bruxelles bamama ya Londres États-Unis Canada Brésil merci na bino Greetings, sir. bote na yo monsieur bongo komi ya kotala boye nani ozopesa mbote nazali koya na ndako ya koko na yo mpona koluka yo oza na posa ya ntsamba tanga monoko na yo nini na kosala na ntsamba na buzoba oyo nayaki kokebisa yo okota lisusu zamba wana okota ngo lisusu te zamba wana zamba ozoloba oyo nayebi te oyo nayebi te nazoba na yo zamba ya bawei kotikala kokota kuna te okende kozwa ntsamba lisusu kuna na kati te nazomona boza mizo pourquoi bozopesa zamba ngo mpe kombo ebele koto yo zamba ya babilima koto zamba bandoki koto zamba bawei tala tonton omoni zamba wana zamba nezaki ya bakoko na ngai bakoko na ngai aza na banzete ya mbila nyonso eza kuna naza nango 17 nzete ya mbila mboka mobima bayebi ke ngai naza na 3 na zamba wana yo po yebi esenge nakota nazwa nzamba na ngai na teka tala omoni zamba wana nakosundola ngo te osoka ngai oyo nyonso naza nango mposa na kozwa kokoma
koloba teki na pesa kyo tolite na kebisi yo soki okoti susu zamba wana okoregrete bomoi na yo et puis na koyebisa yo ke liwa na yo ekomi pembeni tika ngai kolakisanga mosapi wana buzoba te ozali boma siko okanisi nini kendenge na tika oloba boye ozobangisanga bopekisanga na sala makambo nazoloba po asimi nzeto na maboko omilakisa kende oza nani zelanga nayebisa yo eza na butu eza na moi nakokota nakolala kututa nakolala nakolota kuna nakozwa nyonso kuna wana so naza nango mposa nakozwa kuna na zamba wana ngai nakozela yo kotalanga natala soko koloba na ngai nini sikozo onini ozokebisa ngai tala yakolandanga na zamba wana okokomprendre oso na tikoloba teke na kebiso te etalinga te nabanga ngai nazobisa soko olobiso buzoba nakosopela zamba oyo longwa wana problème te nayebi famille na yo libota no bato trouble alors kota koyeba kota samba esukelaka bino mabe patron tonton ngai na kokota nzoto na ngai kokota na ndako na zamba wana soki pe ozodima yo mpe yaka kokota soki tembe yoka tokomona tokoyeba nanya kolonga osunachi ya lobi zamba akotika te. Merci na Dr Jack na Congo Nature Santé. Ni nango yozo sala boye. Merci na Dr Jibril. Osunachi, pourquoi mutu nezo sala mamala mute? Pourquoi mutu nezo sala te? I have told you that Gana ebisaki yo. Gai, na ebike kuna na zamba na batepele ba kufa. Pourquoi ozo sala yo passe? C'est tellement difficile pour toi de comprendre et d'apprendre. Yo kangai. Yo okokota susu zamba wana te okokota susu zamba wana te nini ozoloba te koloba mbala limi balete misatu te komeka te zamba wana ngade mnazana esa ngai ngam nazana ngo tala zena na ebiso yo on dirait ozotumula ngai na kokata relation oyo ya ngana soki okoti makambo wana aussi nazoloba na yo na ile pe okolia tokolia te. Doba. Bébé, pourquoi ça na trouble boy? Pourquoi ça muta trouble boy? Yo kaka ko banga. Ngai na sa reine na zamba na pourquoi zo banga? Malamu na yo osepela ki na zana mwasi moko alenda kemba. Olo osepela abanga kabandoki te. Malamu osepela na ngai. Siko nini? Oloko sala kaka zololo boy banga banga. Bébé. Bébé, juste kaka pona mokola lelo. Tala, malam na yo, okota zamba wana te, ozala vivante. Lelo, lisusu, naso peso toli. Parce que, nganga kisi, aye akebisi yo, ozala musika ya zamba wana. Nazo ebisa yo, olingo na ngai, lelo lisusu, eloko moko étrange, et ça la melio kuna na parler. Est-ce que c'est assez suffisant pour comprendre que ba esprit ezolanda bombo na yo te soko sepeli loba lelo loba talobi mais zamba wana na kokota nguna ke nozwa nzamba nyoso zoloba oyo ekomeli ngai ekoma ya ekome kokende zamba wana na kokota kaka na kati nazobanga banduki te o na banga ka banduki te zwa olia o zwa olia o zwa te ma simbango na zuluma yako mila zuluma yo mila eba kan yiro yinwa tala baluba ke soko moni mbemba to tamula malembe ko kipete ko kaka na malembe wana akozonga ndaku na ye ozana infection chronique kozanga mabote pa ya mwasi to pe pa ya mobali tala esengeli ye soki ça y est parce que ndenge wana mabe comme malamu et comme mabe eza susu malamu te imagine ndenge nini mobali na ye na bana mibale bakufa kaka pamba kabwe et puis babela te parce que en bonne santé bakufa pe kaka bongo et puis avandi awa bonne santé calme et puis zo bananga ke a sale logo te et sengeli a juré no kite ko simbate kanga munoko na yo yo nani o loba mabe pona royo oyo lolenge nyaso bozo kanisa bobo sanate azaka ka reine na biso ata tolobeli nini surie aza reine na royo oyo do bino oyo bolingi maboma ye ndenge boboma mobali na bana na ye yango yoko boso luka akufa popina mopoto na pouvoir kanga munoko na yo ozo penser nini ekoki nini ngo yo nani ozo penser uzana biso no soto yebi ba membre cabinet awa to yebi ke ndinga zawana mabe uti pa na ye
Et puis toza na droit na royaume oyo ndenge moko biso nyonso ye sengeli ajure soki aza coupable te ajure nana yebi so kazobanga alors tika ya jure tika ya la pandai te so kazobanga te azopanga loko te oh no nasa na posa on se rappeler que biso nyonso toza awa bamibali batata otovani awa toza ba membre ya royauté oyo toza ba notable ya royaume oyo et puis toza na ba titre en tant que ba membre ya cabinet pe to décidaka pona royaume. Alors malamu otika bato babimisa pasi na kanda na bango donc toza awa pona bolamu ya royaume tika bango pas vivre tika bango bazala na yebite olobi oh nyonso uti koloba oyo etalinga te oh na yebike eza que reine oyo aza awa aza innocente soki reine no aza innocente alors malamu kotela ete malamu otika ye a juré ala pandai tomona libosa bakoko ala pandai ekoki bo stopper bovanda ono bovanda nanu oh nina ngoboye nini boye Chief Omegu. En tout cas, n'ayez que osa désespéré pona trône. Yango zo landangai obomanga. Mais c'est là ngana assuré yo. Ngai reine amaka. Ngai nazali mutu oyo sengeli pona royaume. Alors soko eko combattre ngai. Yo kangai. Ozo mona trône oyo. Oko tika la ko vanda likolo na bote. Ozo mona nzoto na ngai awa. Ce que c'est pire, Gaï, nako banir yo na royaume oyo, nako benga na yo. Gaï, naza na capacité wana, naza na autorité pe ya kosala ngo contre yo. Oya kitisi boye nini? Amaka. You are empty. Yo, oza eloko te. Oza vide. Tala. Koto. Tenzana, ata mayele za yo te na moto. You see this kingdom? Oza mona royaume oyo. Ngai nako dirige yango nako konza yango koto ngai nako détrôner yo nako nyokola yo et puis okobondela nga pona nyonso ya malamu alors ko combattre nga te ko telemela nga te noki te ngai nako lakisa yo esika nini sanza na moyo elalaka koto yo reine aza koseka yo oko dirige royaume oyo loba na zamba parce que ngai jamais na ko permettre yo. Et pourquoi? Parce que okoki koya te onukuta royaume na ngai okoyoka solo ta mokete eloko moko te oza pe eloko te. Chief Omegu Amaka ngai nako détruire yo. Nazoloba ngai nako fina yo, nako compresser yo, puis nako boka yo musika. Après ko détruire yo pour l'éternité, ko combattre ngate. Ngai naza Omegu wele Omegu. Nabotama elombe mobali. Naza elombe mobali. Chief Omegu. Ceux qui combattre ngai nako s'assurer que nyonso eza na kati na yo esalela eloko te nzoto na yo esi la valeur. Alors siko bima libanda pale na ngai ndoki ya mobali tala ye traître voleur oyibi escroc bodo bima libanda pale na ngai liboso te na pesa ordre na bato na ngai babwaka libanda kobwaka Amaka tala nsima na liboso na yo malamu kobosa na teke bwa soka zolanda yo azande monte na lion soka zolanda yo kende bima kende ngai nakolakisa yo kenga na se elombe mobali mobimba kende mobali mabe ondoki ndoki motazuwa parce que na refusa parce que na boya kobima na yo yango komi ko telemela ngai obotola nga bokonzi na ngai yango zuya awa ozo audace ya koloba na ngai yaka ko combattre ngai yaka ko telemela ngai toko yebana buzoba kozanga kobota douleur ya bas ventre oui si la kate règle douloureuse prostate yaka
yaka na avenue Kimbata numéro 17 bis na terminus à Petro Congo référence école Baraka. Ono ya komi ko empêcher que droit na biso et salama aso boto la biso bokonti na yebi oza na raison ndenge nini ono akoko telemela biso pendant que tozolo ba makambo malamu et puis komi ko protéger mona mwasi wana ndoki oto lobby pourquoi to kotika ye a continuer ko konza biso na mboka oyo tala komi tingisa mate to kolandela makambo oyo aso bisa yo to ko sangala pe to ko funda ono toko ebisa batu ke yende za mabe comme ça toko ebisa ke ono yende na mabel oyo azotambusa ngo na ndoki tala batu nyoso bayebi deja na mboka oyo ke reine aza ndoki azo ebisa yo mboka se yebi te toke ndako to raisonner malamu toko sala ngo toke c'est tout ça makambo oyo na sombi yango mais problème ça naza posa koyeba ndenge zana lingo sala na yango mabe kanga mnoko nayo oza posa koyeba pesanga lona tindaki yo tekitsa motema zela ta non aliete siko ko libérer eloko te ngai na libérer eloko te nazina yeba eloko tininga na somba longo sane mabe pesanga tala nazo epsa yo nazo sepela makambo to sala te yo na epsa naza na nzala pesanga mo eloko nalia oza maele tala nazo bondela yo tala osita nazo choquer ozoboya yo bébé The bushmeat is ready. naza biloko ebeli yo monsuni maya zambe yo yakambango Go back to my shop. ndenge nasunga shop kuna o ye eloko nini auti kozwa kuna nini pa linga lesa moto awa nalobi ke bana mama leki akoyiba telecommande lobela ye sokorobondo ya borondo ya bokondo atika telecommande pour que toyeba bébé nazo ebisa yo moni musuni oyo oeza mantaba vraiment batikaka na marine utaka mayombe wana nazo ebisa yo From a distance, tala yo bini babumaka ntaba I sight nazo the ebisa parts yo of the bushmeat. soki okoti zamba Observe, I see where otali Ron liboso talaka na nsima banzete Now dig the ground. soko betikaka libanga Ibiki Ron akachi okomona banyama mibale tata kokima kotika mwana ali yokende izwa mwana te aza papa te aza mama parce que bana banyama batambolaka mingi na bamama na bapapa te aussi o bebe na ngai bebe na ngai tala lisolo obanda kobetela nga wana à propos ya Malibu Make I download this tona into oyo my ndenge phone. okenda kotala reine tezela The sweet, make I zena talk lia about nono eloko eza kitoko eza kitoko I thought you go choke. tezela zena lia nono My baby. bebe na ngai bebe Drink na more, ngai drink more. mela malavu na yo But why, Paul? na biso malamu eza kitoko malavu eza You kitoko get yourself. Very, very sweet. o nzamba fresh okana tekaka wana Take more. baye oyo ekomi ya komela kokanga miso boye eloko nini auti kozwa epai ya moninga na ye wana oyo aza kosepela boye nini mission accomplie Let me see how you go. tozela totala ndenge nini yo kobima okende susu na zamba wana mwasi ya trouble nayebisaki yo oza mwasi ya makasi na boyi te me mayele nga naza nango toujours opesaka nga baproblème à résoudre ok problème te I'll come back by tomorrow. ngai nakozonga lobi na ntongo mpo ke nakolamusa yo tika nazonga no na shop na ngai est-ce que comprendre à droguer manzele à droguer mwasi na ye soki mpe fiancé pour que abima te akende na zamba wana te est-ce que asali malamu awa mpe manganga Give me your breath. pesa ngai te abomi azosala nini molinga abimisi molinga mwendo eske akoboma ye nalobi nayebi te eske reine akufi I told you. nayebisaki yo I warned you. nakebisaki yo Today lelo is the last ezali mokolo ya You will see suka on earth. oyo yo okovona nyonso oyo ya malamu ngai shall take over nakozwa nyonso ya royaume oyo everything. nyonso What non-living, nyonso living oyo epemaka na oyo epemaka te ekokoma ya ngai Christ mother. ngai mama ya malamu okumbele kazumbambamba esprit ya malamu nyonso ekokoma ya ngai azoboma reine
abotoli ye bokonzi na ye. Est-ce que reine akufi? Est-ce qu'alongi na lobi na yebite? Yaka na Congo Nature Santé et pas na biso promotion ezali fiche $5 per consultation gratuite. Examen sur laboratoire 22 000 francs. Otuninga adresse Yaka na commune à Kasavubu. Juste na avenue Kasavubu après force na avenue Bomboma numéro 7 et pas à docteur Jack. Est-ce qu'on a adresse avenue Bomboma numéro 7 na Kasavubu. Juste après force sur Kasavubu. T'as la misala o. T'as la misala o. Oui, Binini. Anna. Anna na Genio. Est-ce que vous kanga? Boto salanini. Est-ce que vous allez comprendre tes problèmes? Mais t'as là. Bien, on dirait bazo kinga la biso. Badan tinga tinga. Voilà moi. Zela. Ce qui ngala ke wenze, to kuta na chambre na ngai. Oza sûr. Naza sûr. Zela non to tika yake de wenze. Anao. Est-ce que vous allez comprendre? Yazako mona bango. Azoyoka bango, mais bango bakoyoka yete. O bazoyoka ngate. Jane. Jane akoyoka yete. Inango zo komela ngai. Inango pale na ngande makama boele kaka. Bachana kama toyi. Avenue Bomboma numéro 7 sur Prince Kasavubu. Après force soko uti na ndenge ya Wenza Mariano kasi avant force soko uti na ndenge ya Bongolo Yaka na Congo Nature Santé et pas na biso maladie nyonso ezako bikisama. Ono ozo kangate. Ono est-ce que ozo monanga te? Ono wezangai. Eza ngai red na yo. Ngai ya makate. Ono ninango zoleka o. Ninango do salama. Ndenge nini batu nyonso bazomona nga te. Nini ekomeli ngai yo? Nini yango ekomeli ngai? Oh ninango boye. Ono. Nasa awate ono talangai ono. Mais sa sœur condoléances na Giviline n'importe la reine de Selembao. Ya outi ko perdre maman. Let me go, please. Tikangana kende, s'il te plaît. Te. You are dead. Okufi. Yo samwe. I know it will take you a while Naebi. to understand Kende that zawana you are no ekozo longer mwata on this pour earth. comprendre que aussi okufi. I now rule this Sikoyo. kingdom, Kaina kotambusa. both spiritually Oyo. and physically. Spirituellement, mais physiquement. I cannot be Te. dead. Kala kokozala Let me kokufa have te. my crown. Pesanga couronne na ngai. Pesanga couronne na ngai. I understand. Te nazo comprendre. But you have no Kende understanding zawana. of your Nano state comprendre right now. place aux ate sikoyo. Nano comprendre Amaka. te. Amaka. In few moments, Na kala mingi te. Pa kala the mingi te. news of your demise will be all over the Sango place. ya liwa na yo And the people will ekotambola say, mboka mobimba "Alas, epi bato bakocomprendre the ke birds have paid her ngai in her own ke banzambe nde bapomni koke that natambusa believes mboka that you na are evil. place na yo mpo bayebi ke bakoyeba ke yo oza Go this ndoki. path. Alors kende boye I said, go. nalobi kende boye Go and await your kende funeral. mpe zela bobsek na yo boye Go and await your zela funeral. ti okokundama kende boye Go. nalobi kende ti okundama kende never ozela to kokundama na return. yo kende ozela ngonga kokundama na yo kende For I own here. sikoyo natikalinga moko na bokonzi yango. Aseki est-ce que ezalaka osali moto mabe oza koseka? Mes sincères condoléances na grâce kitoko. Mes sincères condoléances na yo obungisi papa Nzambe a réconforté libota mobimba. Ok wapi reine na ngai nazokende kutana na mobali na nga na bana na ngai baza boye bazobenga ngai nayoki mongongo na bango te reine kokende boye te bato nyonso bakendaka boye bazongaka te na bomoi wana nzela ya bawei soki okei okokufa okozonga susu na bomoi te nakende boye te reine na nga zela inango wapi bagarde na yo wapi couronne na yo tetikanga nakende bazozela ngai te reine na nga kokende te pardon tozonga boye yaka tozonga
place eza malamu is te dangerous. eza dangereux mpo na yo I'm telling you, nazoyebisa yo babomaka bato kuna If you go there, you no go soki make am oke kuna alive. okosurvivre te okokufa Let's go back. yaka tozonga ere na ngai kuna te o kuna balekaka nzela wana te o soki oke nzela na okokufa o ye nini eza koleka awa Why you stand for road yo like nani this? yango oza nani otelemi na nzela boye yo nani yango I can see ok that nazomona you little twist ke twat. kaka baveugle mibale te bayebaka te ndenge ya kotambola epi How bino dare you? boza bilima me yo oza How dare nani you bring yo back nani someone ozongisa sentenced motu to oyo death? nga natindaki deja na liwa na nkunda Be like say we get unwanted te namoni ondire tokozwa mongongo ebele na mutu na mopaya oyo fanda nanu fanda reine na ngai eske oza kolanda hey. Who you be? yo oza nani oza nani Why you wear black stand for pourquoi road like this? otemi na nzela mpo olati Wetin moyindo my queen crown tala do for et your puis head? pourquoi courant na reine na ngai eza na mutu na yo ezosala nini The osunachi granddaughter of the white spirit. koko I know ya your esprit ya father. pembe nayebi tata na I yo know your grandfather. nayebi mpe koko na yo I equally know your ngai mpe ancestors. nayebi baancetre na yo I nyonso do not have Ngai. any business of any nazalaki na eloko moko ya kosala na bango te mpe na yo naza na eloko ya kosala te nayebi descendance na yo bozalaka babrave bozalaka fort mpe bozalaka na baesprit ekemba nayebi malamu do not wage Alors, war. kotutanisa makambo na yo te na nzela na ngai parce que lumière na ténèbre ebundaka te oyo oyebi te malamu na yo olongwa osundola likambo etali yo te Wait, I did lost tezela here. naza un They peu lost. perdu ni naza awa First naza un peu of all, perdu you wear te black. ya liboso nanu olati Carry my moyindo queen crown, ozwi block couronne road. ya reine na nga mpe obloke You be biso thief, nzela abi? You oza thief the ndoki crown. oza moyibi And the crown take oza into your head. ndenge nini couronne wana ekokota moto na yo eza ya yo te oza moyibi ngai The great queen mother. ngai reine mère ya great mother of malamu Okude. merveilleux ya okudeli The ngai ruler of Mwaka oyo kingdom. atabusaka royaume na Declared biso someone oyo dead. afungolaka miso na baveugle And you had the spirituel effrontery alors oyo asimba to nyonso bring her back alors to life. yo ozolinga How dare ozongisa reine na bomoi yo nani How pendant dare- ke how ngai dare you natindi ye na bomoi na liwa te Give you the right nani to apesi declare yo my droit queen, my odeklare best friend, reine na dead, ngai the mare ami na ngai Bomb odeklare your mowi oza liboma Don't clear you. zela nga na My éclaircir name na yo Osinachi, the kombo na granddaughter nga of the white spirit. I osinachi fear no man. koko I know say ya you esprit ya witch. pembepembe nayebi koza I know say ndoki you be the head. nayebi ke you yo fear nde you. ndoki dey fear nazobanga yo ghosts. te nga I no dey nabangaka fear anybody. I bilima am the te queen of nabangaka the moto te forest. nga naza reine na zamba Madame, nabangaka moto te madame small. oza They feel me, moke you no reach. ozokanga oza If I moke enter you, nothing tala will soki remain. nakoti yo Na me be na the pasoli only eloko moko person wey ekotikala dey na yo use te short nazoyebisa yo spoon na die boma boma ebele na koboma yo pamba longwa na I don't nzela see spirit wey get nazomona seven esprit heads. moko te I don't see kokotelemela one wey dey ngai waka with head namonaka for eloko ground. moko te I kokotambola don't mpe see nga na things. banga oyo kosala likambo moko I don't ebangisa ngai enter ngai grave. Come nakota back kunda alive. na Nothing bima na you go bomoi fit eloko do moko to ekomelanga shake te me. eloko moko Oga, ebangisaka nga te you see that tala crown ozomona you couronne hand to ono me. okozongisa ngo You lelo cannot be the te queen of this okoki great jamais kingdom. kozala You can never reine be na the royaume queen oyo in the lelo tolobi oza liboma okozala jamais reine na biso nini yango Like what? nini yango Wetin dey do this nini one? yango ekomeli yo ozokanga yayaya nini yango ekomeli yo tala soki nafongoli monoko na nga moto ekobima na monoko na nga ekozikisa kokwea ndoto nekozika oza liboma akwesi ye eske akolonga ye yo moto olingi obala yaka na quartier 7 na njili na immeuble selemvwama epai ya mayoyo barobe de maria kitoko ezali mpo na papa ata mpe mpo na mama na boma na boma baesprit na boma bilima yo nani ngai reine mère ya bokoko mpe ya bondoki ngai natinda moto na liwa yo nani ozwa audace ya kozongisa ye awa ngai nazali reine mère ya okudeli motu moko atelemelaka nga te sikoyo amaka zonga esika natindelaki yo kuna na mboka ya baliwawei ni pour l'éternité soki filme oyo esepelisaki yo topesa merci na Hervé Landu Métallique papa na Simona Luxi Caroline Esther Samuel Chris Beni na bafilme kitoko boye bango kala
biso sikasika bango kala biso sikasika ane salama te malebo club nzango tokutana tozali biso bana papa donc troisième eza kaka Victoire Université tokutani référence na biso eza mama mwilu espace na biso ezali kauka plaza nde esika masolo ekobanda donc boye ebele venez nombre tozala na bana malebo kitoko toye esusu biso tozalaka sikasika donc eyakala ezala te Mala papa. Treize 08 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana manane sana. Shana manana mayana saka.